Congo, oyo ezali bongo vraiment hymne national yaba ntuka Congo, yango bosili koyoka hymne national ya Congo diantotela, oyo ezali koloba ke Congo imuna Congo, Congo tabasisila bankulu zeto, Congo ya enkaka Congo nimi, nentsaku, nempanzu, ya yanzinga, Congo etadi kabaswe mbasinga. E Congo entoto za bankulu zeto, Congo inkumbu za boke na bankulu zeto kwa tata Nzambia mpungu, e Congo kumbu za simbikieto za ntete mune mwanda Congo, e Congo mchizeto, e kikongo endinga zeto, e ba Congo e batu yoyo ba yalanga ntiza Congo, e Congo bundu dia Congo, e kinzambi kieto, kinabi kieto, e Congo kia kinkulu zeto. Nti e Congo, ndinga ki Congo, e lunzambi zeto, kunzambi zeto bo, ki bukongo. Congo imuna Congo. Oyo ezalaki musala moko kitoko, oyo bakulu na biso basikai kotikela biso na mboka ya Congo, bana balobaka ki Congo, basalelaka banzambi ya bukongo, bazana un génie superviseur na bango mwanda Congo, donc bazali ba tuka Congo ya solo, kina kintuka Congo, kimvila kia tuka Congo ko, e ozali Congo te. E bambuta zeto ba uvo, e Congo soki azangi impeve ya bukongo kina kwandi Congo ko. Congo il faut en impeve ya bukongo, faut bundela Congo pour ça l'embellir à Congo. C'est ça notre objectif, c'est ça ce que nous devons faire en tant que un peuple, en tant que bana ya tata Nzambia mpungu, en tant que bana ya a Congo,
oya pesu mabele ya Congo faut bondela mabele ya Congo faut sambele ya Congo ya moto sanganeli awa ya moto yeli awa. Alors pour na avancer misala na biso oyo tekende liboso oyo bankulu na biso batikela biso ndebo yoki na loyembo Congo to lusisila bankulu. Alors misala wana po sala mapokende liboso e sala maka ipaya batu. Bolandi ba émission to siliko sala oya yoki yango nanu te akende na chaîne ya Pati Label akomona yango akokende na Facebook ya Radio Congo Dieto akotala ba émission sali précédent akokende na chaîne ya YouTube ya Mbutakia Toko Nsunda okokipe lisusu kolanda ba vidéo et parmi lesquels ezali ki mfumu makia tumba ezali ki sadi ba sadel ki sadi ba tumba ba sendanga on a sili ko publier kaka na tongo ya lelo au deuxième partie ezali pe nanzela koya eloko to sanganeli ezali pona ko faire avancer cause ya Congo baloba mbuta zetu ya ovo singa zikanda kadiungana kwa kitabu kako donc singa ya liba Congo ya bantuka Congo e benda na game e panzana kate oyo nyosa zali ntuka Congo message o ezali yayi so za na ntuka Congo te peut-être komona kitali yote concerné yote parce que on parle de Congo mais au la quelque part en erreur surtout développer Congo en Congo et inkumbu za tukidi ku nzambi zetu tatanzambi yetu bo yani nkumbwani a Congo e Congo kalunga walungi la mubabu ye biabio. Alors bande ko balandi ba bolingo pona ko kanga malba musika te nazali na ndeko na biso awa Malembe Mompia tuzali na ndeko na biso Mavinga tuzali na mbuta na biso Nzambi pona ko pesa kanga maloba mingi te na ko banda liboso ko pesa maloba epai ya mbuta na biso Malembe Mompia oyo akosala bino akotangela bino ndenge nini eloko nini toyeli nango na mukona lelo pona nini tozongisa matondo na mfumo eto ne mwanda nsemi na mbuta zetu Joseph Tazeto Sita Nsonizeno yandi et directeur du bureau politique na libike mbuta na biso Malembe Mompia akatani mwa moke na micro mais alingaka tangue na biso oyo ezali loko mo ezali vraiment important yango moni ke tosangali awa bambuta zetu bino za onsono batuka Congo oyo ezali bongo elumbu ya spécial lumbu za kiese kwa batuka Congo za onsono uliambo mfumo eto ne mwanda Congo ne mwanda nsemi yandi ne mwanda nsemi yandi vo esprit créateur alors a créé parti politique oya sele ko pesa bongo na maboko penza ya capitaine na biso oya zali bongo vraiment notre directeur du bureau politique oyo vraiment azali ko sala mosala na ye banda bozali ko yoka ye na miso tosali ko sala miko sili ko leka il y a un niveau et puis rien ne sera comme avant malheureusement mbuta na biso akosala bino penza émission kitoko o bino bokosila koyoka po imuko aya ko pesa maloba alors pona ko ngama maloba ngute na moni mbuta na biso Malembe Mompia azali na biso tazongeli biso na kati na studio ye mutu akotangela biso nomination oyo tozali na yango na mokona lelo. Alors mbuta Malembe Mompia na pisio maloba mboka yo matondo mbuta Nzambi matondo yonde mo pesinga maloba na kwa lelo pona kwa pour introduire sujet na biso pour lelo au Italie nomination. Alors avant cela ngina vana yenge kwa fumweto mtwadisi eto mwanantemi kwa kento andi ya Lubondo kwa mikengi makesa mamo mtena vimba kwa beno pe kwa beno be bena mukokela yayi Wayandi BNP Mbuta Sita Nsonizeno, conseiller Kento, directeur du bureau politique de BDM. En tout cas, Matondo, et puis sans oublier évidemment Mbuta Nzambi et puis Yandinga, vas-y mouna machine, Ndiamdia, Tuwakana, Mzaya Vimba. Alors, Bambuta, avant, n'attend nomination au Salami, pour un fonctionnement, nouvel élan, il y a parti, bon, nous disons, pour permettre, en tout cas, vous allez me permettre de pouvoir vous lire la biographie du grand maître. Parce que le thème d'habitude, évidemment, est Matondo quand vous m'en entendez, Yende, toko remercier, en tout cas,
na musala kitoko asali 30 ans yango déjà eleki et puis bambuma yango bambutu nango yango ebele tozomona biso ba totelemi tozo kokende liboso en tout cas na musala asali kitoko yemo alobaki baliberaka mboka avec un parti politique. Mais avant cela, la biographie du grand maître. Et ça, 2263, titre la biographie du grand maître. En 1921, se lève au Congo central, qu'on appelle aussi Congo, le seigneur Kimbangu, très puissant spirituellement. Les colonialistes belges décident de l'arrêter. Après 6 mois de ministère public, truffé de miracles, de prodiges, il a fait plus de miracles que le Maître Jésus. Les Belges ont vite arrêté le seigneur Kimbangu. Le Maître Jésus n'a fait que 3 années de ministère public. Yavita Kimpa a fait 4 années. Némonansemi vient de totaliser 30 années de ministère public. On a arrêté Fumu Kimbangu parce qu'il faisait chanter la chanson selon laquelle Congo, Bango Nzabana Yaladio. Traduit du Kikongo, la chanson Congo Bango Nzabana Yaladio veut dire le Congo sera gouverné par les Ngunza. Ainsi, les Belges ont compris que Kimbangu est un chef politico-religieux qui veut chasser les Belges qui dirigent le Congo belge et les remplacer par les Ngunza. Voilà pourquoi Kimbangu doit être arrêté et pendu, disaient les colonialistes belges. Au cours d'une assemblée des Ngunza tenue en Banza Sanda, le seigneur Kimbangu a annoncé la venue de Longia Congo, qui naîtra dans le Manyanga Maluosi. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Longia Congo est venu naître à Mongoluala. Un ange de Dieu a prévenu Papa Ntsemi en disant « Ton 6e enfant sera un oint de Dieu, un grand instructeur. » On l'appellera Mwanda Ntsemi, qui veut dire l'esprit créateur. Les missionnaires catholiques et protestants sont au courant de cela. Et ils ont mis quelques voyants dans leur maternité afin de regarder chaque nouveau-né. Tout enfant qui naîtra avec un signe céleste sur le front doit être tué. Ainsi, ta femme, Yaya Mpolo Ngimbi, ne doit pas aller accoucher à la maternité des missionnaires, mais à la forêt. Papa Ntsemi Thomas avait une plantation de riz à la forêt, dans la forêt. On y a construit une paillote. C'est là que Yaya Mpolo Ngimbi a accouché né Mwanda Ntsemi, dans la forêt. Aussitôt né, un grand léopard mâle est venu lécher le bébé 3 fois. On donna à ce bébé le nom de Mwanda Ntsemi. Mais pour le public, pour cacher ce bébé de la persécution des missionnaires, on répondit la rumeur que ce bébé s'appelle Batedi. Revenu de la cache du Congo-Brazzaville, Yaya Mpolo Ngimbi dit aux villageois du village Tempe-Diambongo, qu'on appelle aussi Zébélé, que les Belges ont fait appeler Zébélé, que l'enfant s'appelle Zakalia. Près du village Tempe-Diambongo, il y avait une forêt des génies appelée Nsukumalombo. Yaya Mpolo Ngimbi a envoyé souvent son fils Mwanda Ntsemi avec du sel pour aller le donner au génie à Nsukumalombo. Un jour, Mwanda Ntsemi rencontre à Nsukumalombo un grand léopard qui lui dit « Toi et moi, nous sommes un. » Ainsi, mais Mwanda Ntsemi devint le Ngo Yambakale Nsukumalombo depuis ce jour-là. Yaya Mpolo Ngimbi fait fuir son enfant du Manyanga et l'envoie à Léopoldville, chez Mboutabakana Pierre, où il est connu du nom de Badengila. Il étudie à l'Athénée de Ngiringiri. Il s'en va réussir à un examen d'admission à l'université Lovanium, où on le connaît sous le nom de Bazak. Le professeur Van Kouali l'attire vers la chimie, à la faculté des sciences. Après Lovanium, il est engagé à l'office des routes. Il entre en conflit avec un magicien français, directeur des laboratoires de l'office des routes, M. Cazeneuve. On le révoque et M. Yudi Robert le fait engager chez les Américains de l'Institut de médecine tropicale, qui le nomme chef de section bactériologie à Mamayemo. Après la mort de Mbuta Kasavubu et Biké Birémon, il dirige un mouvement clandestin où Mwanda Ntsemi veut que M. Ndele Albert, en exil en Europe, devienne le leader du peuple Congo. Il dirige pour cela un mouvement clandestin où il signe toute la correspondance sous le nom de Monimambo, qui veut dire le voyant. Dans ce mouvement, ils sont avec M. Nkazi Bazola, Malozi Mampanzu, Kitoko Difukidi et Mutabasilwa Balonde. En 1986, à l'âge du Seigneur, lui dit
qui doit maintenant commencer sa mission publique. Et le monde doit maintenant le connaître sous son vrai nom, Né Mwanda Ntemi. Il fonde Bundia Congo et devient Longia Congo. Actuellement, le monde le connaît aussi sous le nom de Nema Vwemba Nkosi, qui veut dire celui qui mate les lions, donc le dictateur divin. Ingeta, Ibobo, Ibobo. Né Mwanda Ntemi, le chef spirituel de Bundia Congo, chef mystique du Congo central, Kinshasa, le 6 janvier 2016. BDM Bundia Mayala, un parti panafricaniste d'avant-garde, arrêté ministériel numéro 040/2015 du 30 septembre 2015. Voilà Mbuta Kiatoko Sunda. Gai awana si kotanga konde to pona ko présenter bino mo konzina biso ntwadisi biso yenfu Mwanda Ntemi na bandi mingi bazali na mami tuna pe concernant kombo na ye lelo to dévoiler biso sur kombo na ye e bandaka ndenge nini ti na nini to kozo benga ye lelo Né Mwanda Ntemi. Voilà Mbuta na bandi na minimum mingi en tout cas éclairage na o nyok baye basile ko yeba pena lobi azaki longi ana ko benga longi tango abandaki ministère na ye alors batu mingi alors longi ya Congo donc Né Mwanda Ntemi toyebaki kazaki azali longi ndenge fo mbango annonçaki ye mais lelo pour Mwanda Ntemi tikelaki biso position na lo a continuer longi mais abakisaki Né Makandala na bu Congo ezoti ya biso ke longi akomaka Né Makandala soki na kati ya mboka solution politique ezokomona te. Alors enseignant atikaka quelque part un peu qui enseignant na ye akomaka siko un homme d'action, un politicien. Yango longi au fur et à mesure que ko évoluer batumi baibaki Né Mwanda Ntemi longi ya Congo. Au fur et à mesure qu'on a évolué, ti akoma ki longi ya Congo, Né Makandala. Makandala c'est le titre politique. Et là, longi ya Congo a créé les biso. Bundia Mayala depuis 2009, mais bah tungisi Bundia Mayala, ti finalement en 2015 n'est arrêté Oyo et Salami, arrêté ministériel et puis droit, parti commis reconnu et puis pour fonctionner. Voilà Mbuta Kiatoko Sunda. Ngai na bandina telmiona ce que ça na moi le bako bakisa na o etali kongonde to biographie à grand maître en tout cas mission c'est ce que to yebi qui est Né Mwanda Ntemi et abandeli wapi et puis a commis wapi alors ceux qui vous en amont commentaire au sala wana Mbuta na besoin que c'est normal ba matondo mpo ba kobe tondo kwa ingi za Mbuta zeto malembe mompia vraiment bandi bandeko ba bolingo ezalaki bongo oto tikolanda biographie ya mfumu Né Mwanda Nsemi. Bandeko mfumu Né Mwanda Nsemi otali biographie na ye ndenge ebandeli. Ndenge ebandeli pasi ya uti na place ya babotamaki na biographie na ye lakisi biso malamu abandi epi a changer ba kombo tikino aeko bimisa kombo na ye oyo ezalaki ya solo tango ngonga na ye ekokaki parce que na Bukongo kombo ekendaka nzela moko na makambo ezali kosala comme référence na baye bazali kolinga koyeba importance pe signification ya bakombo fumu eto Né Mwanda Nsemi akoma livre moko te nango ezali le mystère des noms donc autant en détail te parce que biso awa toyaka na moto ampuku epezali sujet ya mokona lelo te sujet mokona lelo ezali matondo ko Né Mwanda Nsemi kafumu Né Mwanda Nsemi ye Mbuta sita nsoni zeno bandeko boyoki ndenge Mbuta na biso walembe mopia asili kotanga biographie ya mutu oyo biso tozali kolanda ete aveuglement tozali kolanda ye parce que on toyebi la cause aeki bato mingi balobaka abengaka ye Zakari Badiengila e boyoki kombo yango eutaki wapi e komange bandaki quand alors toleki na esika wana toke siko na kombo oyo ya ye ya solo oyo ezali Né Mwanda Nsemi. Alors Mwanda na Kikongo mbango nouveau l'esprit MPV Mienda Mwanda donc l'esprit Nsemi création créateur donc l'esprit créateur donc
Fumune mwanda semi, comme on a yé, surtout tu sais en français, trobenga yé, Monsieur l'Esprit Créateur. Ou bien, Moto, Papa Molimo et Salaka. Misala Sali, Izali, Abandi, Misala Naye, ministère public, a commis ma Congo et ma Kaba, a commis ma bulletin congolais plus de 3000, a mis mouvement Bundoudia, mouvement politico-religieux Bundoudia Congo, contenant yaba ignorance, yaba leader au bazo kipé mboka na mokona lelo, ba eko memaye tina niveau que pas comprendre sens ya nta kumpanzu nzinga te kenda kanzela moko comme intellectuels occidentaux bangonde bato bazali ko sala makambo wana, alors balandi mensonge à Occident, bien que Occident sala na pe yango te, mais à cause de biso faut que la politique na religion sur lingi politique, sur lingi religion et religion. Dans ces circonstances, pour respecter le principe et des lois de la République démocratique du Congo, Mfumweto, en tant que créateur, comme Kombo Nezali, a quoi qu'on s'inspirer dans le Congo et la union de cela, et ceci c'était dans français, à s'inspirer toujours dans Katenaye, dans le Congo, où les alliés dans Katenaye, Abimisi, Bundu, Dia Mayala. Dia Mayala. Donc, Bundu, c'est l'union. Comme on explique, Bundu, c'est l'union. Mayala, c'est gouverner. Qui Mayala, qui Luyalu, qui Congo, là, ici, gouverner. Et entre-temps, ils allaient Combo, il y a notre ancêtre qui incarnait la politique. Donc, Bundu de Mayala et Botami, où il y a création, encore une fois, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Alors, on est allé qui va œuvre, Oyo, Mfumune Mwandan Semi, à Sali en tant qu'esprit créateur, et puis à continuer encore plus. Na zongi si malobakuna, et pas ya mbuta na biso malembe, mon pia, mbuta malembe, ce que vous allez voir, na place, il y a création, tout ça fait na mbuta na biso wanzambi, likambu ya création, esprit créateur, oyo kombo na ye, est-ce que na misala, ezali kokende. Mbuta nzambi, na pesi malobapa na yo, monto se malobapa ya mbuta mopia, pour abe na biso, na lecture ya auto zaidi yango ya motu ya mokona lelo matondo mbutanzami malomboka matondo ya mingi na balandi nyonso balanda kabiso na www.radiocongodeto.com ya solo tosiliko yoka mbutana biso olembe mopia atangi biographie ya nlongi ya Congo ne makandala toyoki lisusu mbutana biso kia to konsunda atalisi manso oyo etali bedem to bundu dia Congo. Bandeko tozali ne sengo mingi na mkona lelo ya koyoka temi kitoko oyo eyeli biso na mkona lelo ote to remercier longi ya Congo ne makandala. Totondi ya mingi pote ya mingi oyo ya sali tozomona kutu munene ya kozongisila ngo matondo te. Longi ya Congo asali na lelo tokomi na 32 ans ya musala na ye utabandaki ayekusi bato atangisi bato pa o tozoko benga lelo bamakesa oyo bazoko benga lelo bato tozotela motema te na kati ya etumba na misala nyonso atangisi basi mibali batata pe bana. Longi ya Congo akomi mukanda oyo babengi makongo makaba wakaba ngango yelendo. Longi ya Congo alakisi biso ndenge culture Congo ezali. Longi ya Congo atangisi biso pe azongisi biso na nzela toyeba ko respecte oyo ezali bubiso. Longi ya Congo azongisi biso tozonga kosolola minoko oyo ya biso pe kopesa biso makasi ya koloba langi kikongo. Longi ya Congo atelemi pona kolobela bakongo nyonso kotelema liboso moyini kotalisake ya solo oyo bazali bana Congo oyo bautaka
esika ya tata moko pe mama moko pe ba oyo bakoki kokabwana te bana nzinga nsaku mpanzu bazali bana ya mama moko. Longi ya Congo atalisi biso ndenge bamboka na biso ezalaka te koya ya mondele te kino lelo oyo baye kosala RDC. Tokoki koloba ezali ebele mosala ye asili kosala kati na mboka na biso pe na bomoi na biso. Lelo soki tozali koloba boye tomoni bundu ya Congo ebimi, bedem ebimi, misala emonani makasi. Abundi bitumba oyo tomoni te nani na kati na biso to na batata na biso bakoki kobunda bitumba ya boye apart oyo mfumu Kimbangu abundaki. Longi ya Congo azali ntuadisi ya bayindo nyonso kati na mokili. Longi ya Congo azomene biso tokende liboso pote lobi tozwa bosombi ya mboka na biso. Na yangwana bandeko il faut tozongise kaka matondo ya mingi oyo nakokaki na mokona lelo pote nasila koloba pe nazongisa na bandeko panso bazali kolanda biso na mpoka na lelo. Vraiment bedem ezali parti ya moto nyonso oyo alingi kokota na bedem, porte ezali ya kofongama pona ye. Matondo mamingi kwa zimbuta za zonsono ziwanga ndinga ya Kikongo. Tomene dozaya luna babingi mulumbukia unu. Lumbukia unu ilumbukia mbote bonso buivovelanga dio. Tata Nzambe mpungu wafanga bilumbu bya bionso bya mbote. Kanti kwa beto bantu tukalanga yemba kusulu zeto vo bifubieto bitumwenanga ke lumbukia unu kiambi. Unu ilumbukia mbote tubokoloso tuizidi beto babonso tuzawa vo tuzavutula matondo kwa longi ya Congo ne makandala musalu kia mbote kezi kutunatina kitu kidiko bakulu bamwela Congo. Idina tuizidi beto babonso no tuvutula matondo kwa nkaka utufididi mbuta sita nsoni zeno beto babonso tongwila mukisaluki kezi kutunatina kakalantu adisi mubifulu bya bionso no tuvutidi matondo funda dia matondo wazimpangiza wonso no beti kutulanda mubifulu bya bionso no tukalabana bafuka tukalabana bo tufetilanda malongi bonso buna tuzaidimo beto bakongo tangu za wonso no tukalanga mumpasi tata Nzambe mpungu utuyindulanga tufidilanga ntumwa. Longi ya Congo una ntumwa ya beto bandombe mutandu kiaki. Idina tutivutula matondo kwa babonso no betilanda betitanga ikanda mya longi ya Congo. Matondo kwa babonso no matondo kwa bobeti kutulanda bikalu sapumulo batata bampungu tulendo basikila mubeno. Kiese kwa babo tutomene yangalala mulumbukia unu musaliki nene kivengi longi ya Congo ne makandala. Matondo ikuluvutu didi mpova. Matondo kayingi kama lobana kitoko na mbuta zeto mbuta Nzambi. En tout cas vraiment matondo kwa yingi na balandi nyonso bazali kolanda biso na kati na radio na tango ya lelo. Mbala moko toki lombango epai ya mbuta na biso Malembe Mopia. Mbuta Malembe Mopia maloba mboka yo. Oui, matondo mbuta katoko sunda mbuba na diara mpova. Alors au tunaki mutuna concernant terme ntsemi non ya fond na biso. Ce qui peut permettre, si vous allez me permettre ça du moins, tout ça la moins sémantique concernant le terme, parce que c'est un nom propre, Bengi Ntsemi. Ntsemi, donc en Kikongo, tu l'as expliqué, Mbouta, juste le titre, ça vient du verbe kusema, kusema, donc créer, créer, hein, le terme, le verbe c'est créer, c'est créer. Donc celui qui crée, on l'appelle, si tu veux,
dans le temps passé, parce que, enfin, Bolimbisana, je dois moi terme malam. Ce que je terme, c'est Ntsemi. Hein? Tu prends le terme Ntsemi, le nom propre Ntsemi, tu enlèves le N, ça devient Semi. Mais tu rajoutes un T à la fin, ça devient Sémite. Alors, Nathan Wakala, tu es en Égypte antique, Tangu Baba Abraham, Tangu Bamindele Bandek Oyapa Nabiso. C'est comme ça d'ailleurs que Bandek Oyapa c'est Baron qui Biso Touzali Ban Semi. Nous sommes un peuple créateur. Nous sommes un peuple créateur. Donc il était difficile pour la Bangoba, mais quand même que ça même Mabé et pas Inabiso. Donc ce qui fait que tous ceux qui étaient contre, créateur, bien antisémite, antisémite. Nka a porté terme, a porté comme mot donc est très significatif, très symbolique. Pour accepter que nous sommes à la base de l'Égypte antique, nous sommes à la base de la civilisation mondiale. Nous sommes venus pour remettre les choses dans l'ordre. Bundia Mayala est venu et Bundia Congo, Bundia Mayala sont venus pour remettre les choses dans l'ordre. Bundia Mayala et Salami pour la question tous les enseignements à Bundia Congo en règle, et appliqués. Les lois bisibet au barobin abiso sémite. Lelo mbuta yo ozolanda ngai yo mbuta yo yaya bozokolanda biso na poko lelo oyo nyasa zokolanda mate ya BDM oyo nyasa zokolanda idéologie ya grand maître barobenga épée sémite. Donc ce qui lobi yo baromi ko persécuter bato bako persécuter bako barobenga bango antisémite moni terme oyo ya antisémite ezali terme mokaka ezali terme ya kolo mususu te. Ils ont terme routine à biso parce qu'ils ont terme na biso. C'est notre histoire. On nous a toujours combattus parce que nous étions des sémites. Nous sommes des créateurs. Alors, il fallait qu'on combatte le créateur Wana. Il fallait qu'on détruise le créateur Wana pour que la création n'existe plus. D'ailleurs, Tata Nzambe, na qualification d'un émission de Bengakaye, na terme, il y a création, il y a Mwanda Ntsemi. Nous avons Mwanda Congo, Mwanda Ntsemi. Tata Nzambe pour tout les Indo. Donc, Bouta, terme Ntsemi, et là, terme Moko, ils ont la valeur Moko Makasi Penza. Et puis, juste pour terminer, ce qui est bizarre dans Mboka RDC Wana, alors que Toza n'a grand savant, un grand créateur, Nimutalicia Bakbuka Komi, un livre sacré, le Makongo, Makaba, Wakabazo Ngangu Yelendo, Nyo Swana Bakongo dit plus de 3000, brochures, conférences de presse. Produire. Si on ne me persécutait pas autant comme ça, j'allais produire encore plus. Mais tellement qu'on le persécute, du coup, elles ont réduit au moins, mais on le voit quand même tout en train de produire. Un gars qui produit toujours. Donc un grand créateur. Mais dans un pays démocratique, dans un pays normal, quand vous avez un grand créateur comme ça, un grand savant comme ça, le président, normalement, un mot quand même, c'est la dignitaire, il ne faut pas se parce que vous avez un savant, il peut vous faire des choses. Si vous avez quelqu'un qui est grand savant, pourquoi vous ne le protégez pas? Voilà la contradiction RDC toujours vendre en Bouta. Pour les autres, pousser de l'eau BDM et Senga, finalement, fédéralisme. Et pousser BDM et Senga, fédéralisme. À juste titre. Parce que une communauté qui produit des intellectuels, qui produit des gens formidables, vous cherchez à les tuer à chaque fois. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que vous allez poser vous allez des antisémites. Donc vous allez poser la lumière. Vous allez poser la lumière. Alors que la lumière, ils allaient savoir résoudre Bima. Donc vous allez poser à savoir. Pour une garbotte, c'est la nègre, mon goboué, Kolandara tant nyoso, pour bazo ba miet, banyo ko la bandi ko na bango. Mais c'est malheureux. Mais ça passe minguta. Alors, na bandi on a quoi ko bakisa na terme na terme sémite, il y a un sémite, un terme il y a créateur buta, isa yango wana. Alors, n'habite buta soko ngo zo suma lo ba bien na continuer vraiment dans la domination, peut-être dans la construction na maloba buta. Matondo buta. Mbo ko bien kwangé. Matondo mingi penza mbuta nengo si ko loba wana opesi pena explication moko kitoko pena makasi kitoko pena en tout cas eloko ya kobakisa suzali te comme bato bazali koloka biso bazali kozela likambo oyo motuya pena oyo ezali ya lelo nazwi déjà message kuna na kati na studio
oyo ke mbuta na biso atili kotina maloba ke en tout cas batu bazomba za vraiment impatient ba komi penza ebele audiomate za penza ya kotonda makasi bandeko na Brésil na Chine na Japon partout Kinshasa Angola donc vraiment radio za plein vraiment ya kotonda na niveau moko oyo na kutu to monate donc ça signifie batu penza bazo zela yo pena okoka kobimisa puisque ezali parti politique na bango ezali parti oyo ezali panafricaniste oyo ya kolongola ba africain na kati na pasi oyo tout ça kokota ça fait moins 500 ans alors pona kopemi kokitsa mitema ya balandi na besoin silo maloba toleka mbala moko na oyo bombeli biso na poko na lelo matondo mutamalo mo pya maloba moko Zitusubwene mwanda ntemi Mavwemba nkosi Wavanga vede Wena ye mazayu Kansasa Yenuzolo lwa mayala Bamfumu bawa biegele Kangu tubatambuji Panzani kadika beti bisako pamona ngangandu umazama kondolo ngandu joso twau kadeti bisako Manisa ukamputa Banyanzi bafuidi nchoni Utakaza vubuku Utakanza kanele Utanzeza nanduku Beto kukongo tweti kulu bambu kila moyo Moyo wakwelemu Wake kakala Muabako Unukyaki Bedeme Abedeme Utunata Tiansiulu Mayala mamonzono bakukuko oh bedeme biza kwa kumuyende bedeme oh bedeme ah bedeme mbandanu avec Bundu dia Mayala. Une nouvelle ère politique s'élève au cœur de l'Afrique centrale immense. Notre ainsi. Avec Bundu dia Mayala, vous allez vivre une expérience politique palpitante, innovante, constructive, conduit par une nouvelle génération. Bedeme bien affilé, bedeme tchacho na tchacho, bedeme vision de l'aigle,
bedeme tobola kosi na bedeme bakukukateo bedeme imalongi mankulu wa moyo bedeme mundu ya mayala bedeme bedeme volonté politique, c'est ça notre défi. Mundu Jamayala Nizalokota Zindi na babi Et en partie panafricaniste d'avocat, camarades ingénieurs, agriculteurs, chauffeurs, les ouvriers, tout travaux d'enseignants. Le monde entier va bouger avec toi, Bedem. Yala tout, yala. Bedem, sans conscience, sans conscience, sans conscience. Mato Nombuta, sans plus tarder, en tout cas, toujours qu'il y a Mbalamoko, Nakutanga, acte de nomination au Yombuta Site Anthony Zeno, directeur du bureau politique, il y a Bunja Mayala, à Sileko Sala, plus précisément le 10 décembre 2017. Alors, vous avez la nomination en Ango, acte de nomination en Ango. Dans un premier temps, je peux juste vous dire qu'il s'agit donc d'un document de Bunja Mayala, un parti panafricaniste d'avant-garde, qui a été donc reconnu selon l'arrêté ministériel numéro 040/2015 du 30 septembre 2015, donc un parti qui est tout à fait légal. L'idéologie à Bunja Mayala, ils le socialisme africain. Et devise à Bunja Mayala, ils science, conscience, volonté politique. Science, conscience, volonté politique. Alors, sans plus tarder, Mbouta, Botika, Natang et Labino, acte de nomination numéro 002/BP/BDM/12/17. Je sous-signais Joseph Site-Anthony Zeno, directeur du bureau politique du BDM, Bunja Mayala, vu les statuts du parti, vu la note de nomination du 6/5/2017 de l'honorable Mwanda Ntsembi, l'autorité morale du parti, décide, article 1er, sont érigées en représentations officielles du parti les antennes de la Suède, de la France, des États-Unis et de l'Allemagne. Article 2. Ces représentations sont créées en vue de renforcer la présence du parti dans leurs pays respectifs dans le but de mobiliser toutes les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à l'accomplissement des objectifs de notre parti. Article 3. Les membres des représentations sont appelés à rechercher
et à favoriser des partenaires utiles avec les organisations et institutions de leur pays de résidence pour les intérêts du parti. Article 4. Sont nommées les personnes dont les noms suivent pour remplir dans la représentation du parti en Suède les fonctions ci-après désignées. 1. M. Banudadio Mpezo, représentant. 2. M. Lukombo Dielupini, représentant adjoint. 3. M. Pembele Lutumba, représentant adjoint secrétaire. 4. M. Mavinga Kongo, porte-parole chargé de la mobilisation et stratégie. 5. M. Waza Kongo Ilonga, conseiller politique chargé des affaires extérieures et de la diplomatie. Article 5. Sont nommées les personnes dont les noms suivent pour remplir dans la représentation du parti en France les fonctions ci-après désignées. 1. M. Lunguela Pedrito, représentant. 2. M. Tinsala Mbila Jules, représentant adjoint. 3. M. Malembe Mopia Pichou, chargé de communication. 4. M. Mafweni Ntangu Nkanda, chargé de la mobilisation. Article 6. Sont nommées les personnes dont les noms suivent pour remplir dans la représentation du parti aux États-Unis les fonctions ci-après désignées. 1. M. Kiatoko Sunda, représentant. Article 7, entre parenthèses. Article 8. Sont nommées les personnes dont les noms suivent pour remplir dans la représentation de la Hollande les fonctions ci-après désignées. 1. Madame Landoumakiese Ndombasi, représentante. Article 9. Les personnes ci-dessus désignées sont tenues de s'acquitter de leur mission sous la supervision directe du directeur du bureau politique et en conformité avec les textes statutaires du parti. Article 10. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. Fait à Courtrai, Belgique, le 10-12-2017. Pour le parti Bundiamayala, M. Joseph Sitantsonizeno, directeur du bureau politique. Voilà Mbouta, Kiatoko. Moi, je m'arrête là, car le document s'arrête là. Ainsi donc, je vous remets la parole peut-être pour un commentaire. À vous la parole, Mbouta. Matondo. Matondo Rayengi Mbuta Nalotangi Nengosiko Tanga Mukanda wana kitoko makasi. Vraiment balandi babundiko babolingo nazongi siboy. Matondo kwa Mbuta zeto mfumu ne mwanda nsemi. Matondo kwa mfumu Sitantsonizeno, le directeur du bureau politique. Et matondo kwa baon sono babakidi Salu Mutango Zazi. Bango nyonso bakombo na bango boyoki te ezali parce que misala ezali ko continuer et ba consultation ezali ko continuer na mikolo ezali koya bamboka oyo botangi te o boyoki te et bana continuer toujours koya petit kino toko panza ki musala oyo kisalo ki abundu dia mayala kwanza ya mvimba pona ete bana tuka kongo nyonso sika bosili kozala boyeba ndako na bino ezali wapi. Alors félicitations à tous oyo bazali cité na nomination oyo batuka kongo boyoki ba représentant nyonso ya bamboka pasi bino bosili kozala boyoki bango boyoki bakombo na bango soki likambo ezali nde yango wana bino bokolanda pe yango wana bino bokosalela yango wana nazali bongo penza ko tika bongo maloba oyo nazali na yango ya kopesa bongo penza remerciement makasi na bambuta tika ete la nomination oyo toyoka pardon que misala penza esi ko kende liboso que bato nyonso basili ko kende liboso. En tout cas ezali esengo mingi. Je vous remercie tout ce que je peux dire ndenge temezali lelo matondo kwa mfumu ne mwanda nsemi matondo kwa mfumu ne mwanda nsemi e matondo kwa mfumu zeto Joseph Sitantsonizeno oyo azali na biso oyo bosi ko yoka penza oyo bosi ko yoka mukanda osi ko bima na kati na bureau ya BDM wazali bongo directeur de bureau politique ya BDM boyoki ndenge mbutando mbutana biso Malembe Mopia
asili kotanga yango et puis tout le monde ayoki yango malamu. Tika ete topeleka lombango epai ya Nkosanketo Mutazeto Sitansonizeno, le directeur du bureau politique, pona abakisa oyo alikolo potosi koyoka Mbuta Malembe Mopia asili kotanga Mbuta Sita directeur Malomboka yo. Matondo mingi na remercier d'abord nazoko kamata acte de votre nomination pour que bakoko bandimi ke vraiment bino na lere na moya lelo na jour lelo boko akozala décider na ba responsabilité na bino wana na banzi eza musala nkosi ambakala pesa ki pour que to mema parti oyo na pouvoir eza musapi moko esukola ke lambate tukola bato bandimi sito bandi donc naibi ke baoyo bayoki bakongo na bango te bakoyoka yango bakolanda yango peut-être bazokanisa ke eza kobosana te ntango tokoharmonize na ndenge kaka uti kopesa conseil tolanda baconseil wana tokokutana tokobakisa place tokobakisa pour que mboka nyonso ezala complété. Donc oyo bayoki bakongo na bango te bayeba kaka ke bakombo na bango ekoya po banomination eza nanu esili nanu te ti ntango tokobongisa cabinet na biso tokotia mpe bato tozokozela mpe ti ntango tokosala organisation mosusu na baorgane mosusu tokozwa bato donc motu nyonso akose retrouver. Mais pona ba représentation tokobakisa yango ntango tokutana na ndenge nkaka uti kopesa matoe na ye biso nyonso tolanda matoe oyo apesi parce que beto tukamangavo nsingaka na ninga oninga ngameka utabukangako yango wana tolingi ke bato nyonso bazwi ba nomination na bango wana basala musala na bango baza na pouvoir balanda makambo oyo eza na kati ya document wana pour que biso nyonso tosangana tokende liboso l'union fait la force vraiment maintenant musala ebandi il faut to premier objectif na biso ezali faut mutu na mutu place azali asala musala na ye pour que nkaka pa azali bandinga oyo bazali parce que parti ekoma apele kola parti ya ndenge bato nyonso ezoko fonctionner biso leader na biso azomonana te aza place azali tolingi quand même tout la pression pour que makambo nyonso ya parti ezonga normal nazongisi bino micro matondo mingi soki motuna ezali botuni ngai. Matondo mingi directeur du bureau politique Mbuta Joseph Sitansonizeno na ndenge pe tosili ko remercier yo mingi pe ko remercier nkaka na mosala kitoko pe mosala malamu oyo asali pona lelo tokoma na tango oyo ezali pa ete bino bankulutu bozalaki wana bozalaki toujours molende yango tokomi esika tokomi. Alors nazi kopesa remerciement mingi na baye nyonso oyo bazali koyoka biso na mokona lelo pona biso awan oyo salinga contacter ndako na ye Bundu dia Mayala na États-Unis contact na ngai ya Mbuta Kitoko on a dit bongo représentant na niveau ya BDM na États-Unis ko contacter ngai ezali facile ko contacter na niveau ya email ezali B2M ISA office @gmail.com donc B2M ISA OFF ICE @gmail.com. For my brothers and sisters living in United States, this is Mbuta Kitoko Sunda. Officially, I'm your representative in the United States. For those who want to contact, get in touch with me. So to put ourselves together, put a hand together, so we can build the land of our ancestors. We can build the Congo ya Kati, which we Congo Central. Please contact Mbuta Kitoko Sunda
at email. The email address will be bdmusaoffice@gmail.com. Again, bdmusaoffice, all one word, @gmail.com. By doing so, you will send me email, and I will send you possibly the phone number. Let us get our hands together. Let's work together. Our land, our country, the future of our next generations looking forward to see us left the legacy behind. Let's work together, and thank you very much. Pona bande kunyonso obasayi na bamboka mosusu ba représentant oboki ba kombo na bamboka na bino soki ozana posa question nyonso ozana wana pona BDM s'adresser na bango. Soki ozana kokoso ya kozwa bango benga na site ya radio na radio Congo Dieto bako directionner yo esika esengeli po ozwa contact na représentant oyo ki kombo ya mboka esika yozali. Totia maboko biso esika moko mudiamba muta zetu bavo tumasadela simbi tumasadela pastor PV Zamike Mambwa. PV Zamike Mambwa bango de nouveau tu leke la kumosi tu si kamana kumosi. E mutu mosi kulendi sala nsalo kyo kwa yani mosiko. Zole bantuka Kongo za onsono bampangi zetu za onsono bampangi zetu uzolanga ntoto za bakulubeno wiza tusala kisalu tunuana za mvita joyo mudiambo za ntoto kabasisa bakulu ntoto myena ntoto zetu tuwe kotika yangote tuwe konegisha yangote parce que futur yamboka na biso za wana. Alors kono kanga maloba musika te na zongi simbango maloba epai na mbuta na biso anzame na studio soki ozali na likambo ya koloba na nomination oyo tosili mbuta biso malebe mopia asili kotangla biso na poko lelo. C'est maintenant officiel pour tout le monde. Et mbuta na biso oyo to bengi anzambi yende mutu azali wana en tant que président ya ko réconcilier batu nyonso yemta ko diriger comité wana oyo nozali na mutuna alingi a rejoindre BDM oyo azali na kati. En tout cas contacter mbuta nzambi na kati na radio ye akosala nyonso comme ça to salela bukongo na biso kinkulu na biso singa nkanda katweni ningana katubile tabukako. Matondo mingi maloba pa mbuta na biso nzambi. Matondo ya mingi na balandi nyonso bazali kolanda biso na www.radiocongodieto.com. Na pesi bino mbote ezali mukolo kitoko mukolo na esengo biso banso eloko tozalaki kozela nde yangoyo pote misala ekende liboso. Kasi na kosepela ya mingi naloba na Kikongo pote bandeko bazali kolanda biso na mikili ebele tozali na baya mingi bayokaka Kikongo kaneleke Kikongo na biso ezali na mabaku me tosala effort pote tokende liboso. Matondo tufutudi kwa zimpangi za onso betisala mukatika BDM pe matondo mamingi kwa mbuteto nkaketo mfumweto ne makandala ne mwanda nsemi tuadisi ya bakongo babo tufutudi funde de matondo kadi wisikutunati na nsamu wa unene twetisadila bundu dia Kongo ye BDM wabu lumbukiaki tunatwa yangalala beni mukatika BDM mbuteto Sita Nsoni Zeno directeur du bureau politique Menisolwa mudiatisa bundu dia mayala pasika natadio yabaka pouvoir wabu beto babonso tutomeni yangalala dia mbu dia mbote tuvutu di matondo mamingi kwa mfumo eto ne mwanda nsemi ye matondo
kwa bakulu bamwela Kongo batuveni ngolozozo twamona zimpangi zetu batela mene musalu bonso yani Mosi Kasonga ngadiovo yani nkosi ya bakala mutasita nsoni zeno nkosi yankento bwabu nkosi yankento yantikili buta bana beto bana tweti buta diaka batekolo ye batekololo benakuiza tunaye kiese mutonda zimpangi zetu bameni solo wa mulumbukia unu basadila sinsa vo basadila mamonsono maveni longi ya Kongo muntoto wetu wa Kongo bika lusaku munu tulombele kwa zimpangi za onso bameni solo mulumbukia unu yebe na solwa mbilumbu bitakuiza yeba teka solwa kala peti kutudiatisa tata nzambi ya mpungu kakala yeno yeba kuluba mwela Kongo kaluvuvika kazibula ntumieno lwasala bambote kiese mayangi tutomene tonda bwabingi kwa zimbuta za wonsono zisololo muzinti za wonsono benda basala salu bamoni sankangu badiati sankangu batondwa kwa mfumu yenganga mukonso diambu di benavova yedi benasala idina ngina yekiese muvutula matondo mamingi kwa zimpangi za wonsono zina yeto yezimbuta zo bateka bantika kisalu beto babonsono twakala vakimosi twakala musinsa wa mika myambua twalekela vakimosi twasikamana vakimosi tutomene tonda tukatula kimpanga tukatula mambo twatunga nzola twenda kuntwala twasala kadinsi yeto imeni beba tunayembuteto sitansoni zeno directeur du bureau politique tweti sala yani tweti kutuvana malongi manfunu tutambula malongi twadiati sulwa mufuka umayangi mukiese ye mungemba kembo wakala ko babonsono bana basololo konso nduzolele kota mubundu dia mayala vo bundu dia Kongo unawa wanu kwa kansi mavuanga kama kadiko njila ina ya zibuka abantu babonsono usaku munu yenkembo tulombele twadiati sasalu muyenge ye muzola twatunga zola kwa babonsono kembo ye luvuva mutu lombele bika basololo basala salu konso na kubatela mana bakulu bamwela Kongo pena kubatala meso kumbutatu kiese ye mayangi ya lungila kwa babonsono mkumbo mfumweto ne mwanda Kongo tulombele bo ingeta Zitusu kwenye mwanda ntemi Mavwemba nkosi Wavanga Bede Mwena ye mazayu Kansasa Yenuzolo lwa mayala Bamfumu bawa byegele Kangu tubatabudi Soni kadika beti bisako Pamona ngangandu Umazama kondolo ngandu Toso twau Katweti bisako Manisha ukamputa Banyanzi bafwidi nchoni
Mutanza Danele Mutanzeza Nanduku Betoku Kongo Twechikulu Bamugila Moyo Kote kakala Muabako Unukyaki Bedeme Abedeme Utunata Utiansiulu Makabuma bamayala mamonsono bakukuko oh bedeme Iza kwa kumuyende bedeme oh bedeme ah bedeme mbandanu Avec Bundu Diamayala, une nouvelle ère politique s'élève au cœur de l'Afrique centrale et Manti. Notre ainsi. Avec Bundu Diamayala, vous allez vivre une expérience politique palpitante, innovante, constructive, conduit par une nouvelle génération. Bedem bien affilé, Bedem tchacho na tchacho, Bedem vision de l'aigle, Bedem tobolangosi, na Bedem bakuku kateo. Bedem Imalongi Bankulu wa moyo Bedem Bundu Diamayala Bedem dans cette conscience et volonté politique, c'est ça notre défi. Bundu Diamayala Nizalokota Indina Babi Et un parti panafricaniste d'avant-garde. Camarades ingénieurs, agriculteurs, chauffeurs, les ouvriers, tout travaux enseignants. Le monde entier va bouger avec toi, Bedem. Yala tout, yala. Bedem, Bedem, sans conscience, sans conscience, sans conscience.